toujours vivre le bien TV bilile le kamalo bana ebele DMTV toujours en avant. Alandi ya DMTV mbote nabino esengo eza toujours na ngambo na biso po toyebi ke boza ebele o boza kolanda chaîne YouTube nabino DMTV. DMTV o proposaka nabino masolo ya actualité mais to proposa nabino analyse pe ba réflexion sur ba sujet d'actualité, ba faits sociaux, to pe ba réalité toza ko vivre na mboka na biso République démocratique du Congo. Actualité ezali pe lisusu anniversaire hein, ya liwa ya King Kester Emenea oyo et komaki na mois de février oyo toti kosilisa boyebi que King Kester ezalaki prévu bakoka ko ériger monument moko na Kikwit ville et pas wapi ye auta na ndenga banda carrière na ye boyebi que King Kester a circula moke na mboka o atanga pe na niveau ya Lubumbashi azali pe lisusu lokola kinois mais quand même auta na côté ya Kikwit pe il fallait qu'il ba ériger monument moko wana na elongi na ye basali statut na elongi na ye mais malheureusement moto azwa ki initiative peut-être que na lolengi akosala yango nyonso elekanaki penza malamu te pe bana ya Victoria ba musicien na ye na ba proche ya King Kester Emene ya tango bakendaki na niveau ya Kikwit et tango bakutani na o esalemaki wana tango ba lever ba longoli moi elambo ba zipikaki ke wana epesaki bango pasi po moto bakutaki wana ezali King Kester Emene ata mukete tokaki information wana lobama ki déjà moi muke personnellement nalandaki Israël Mutombo par exemple au père se retrouva qui na niveau ya Kikwit wana ko lobela déjà loko wana mais j'attendais voir vraiment bana Victoria bango moko ko déplorer likambo wana pour que na ko confirmer ça vrai et la main sur le cœur pe mawa koyoka bango ko déplorer loko ya bonga en tout cas et sali vraiment pas si nalingi na partager na bino pasi wana tolanda bango moko toyo kandengni balobi puisque bango bakitaki sur le terrain o baké ko découvrir kona pena simatorozonga pour que to placer moi mokemo sur sujet yango. Je rappelle hein, que vous allez kolanda chaîne YouTube Nabino DMTV ndonanga yom tozana no abonné te mi abonné s'il vous plaît na chaîne nayo ko bossa na pété ko activer notification juste en cliquant sur la petite cloche comme on est ko apparaître dès que on s'abonner parce que ko permettre nayo ora takalisute ba vidéo yo trotia en ligne pona bino. Suivant cet extrait avec musicien Victoria mais surtout encore azali pe na moi muke na encadrement la bango pire petit à King Kester Emenea Dr Dekana comme wana je crois que toyoka ango mingi et suivant et nous nous retrouvons tout de suite après. Il faut rectifier monument salimité donc étant messi ko na bonga na ibité à quel qui fixe à sali aventure dans le sens que à sa statut moko boye ezo l'extranet un chinois comme un indien donc on comprend pas à fabriquer au juste nini alors que moni biso tout ça petit à vie akenda une absence na yo non absence na ngati ngana lo ma mené ça ma ngati makambi mené ya ezama momo sur le plan international mais yo bandi misolo ya muzwana na do betela yo mutoko initiative wana ezaki malamu mais ça les mabe ozomona tozali na ba colonel Mopepe awa tozali na ba major Serge Kimoti tozali na ba colonel Carl Lewis tozali na ba Guy Kimvula tozali na ba Lolo Motiba tozali na ba Yama Mobiala tozali na ba José Mobiala tozali na ba Jolie Mobiala tozali na ba Florence tozali na famille munene mais tout ça là et l'autre on a dimension de Kester il faut associer toutes les couches place on a battu la société que non on a un conflit na oyo bozo sangana pour élever comment il y a Oazaki cher dans mon kilo. C'est ça. Le monsieur là, moi je ne le connais pas. Avant l'équipe a eu une initiative, il y a bien Madame Ouassara Monument. N'évitez à Zosa la Mopo, à l'aventure, on n'a pas voté. Il a fait ça dans quel contexte, je ne sais pas. Dimanche passé, je crois avant tout ça, cette année, groupe Abatouana.
On a fait un temps comme on va tout dire. Depuis si bango avant bon qu'il négocie l'inauguration, il faut quitter la terre tout à l'heure. Bon sali est loconin. Deuxièmement, bayaki pour mobiliser moi fond pour qu'il négocie l'inauguration. Il y a dimension à question. Là c'est quand le cas Louis ça s'est fait là il a monté. Ça n'a pas marché. Il y a un autre sens, il y a un réunion, c'est le mandat de contaminer les net major qui moiti, net de colonel mon pépé, net de biso, tout mobiliser Bakou, et c'est le mandat de dimension à Christelle. Chose grave. Clandestinement, la nuit, les gens ils disparaissent dans la nature. Après, tu dis non, dans les réseaux sociaux, tu vas au Bénin, Philippines, tu vas au Bénin, Canada, Basiliki, donc on a évité ce que tu vas image, et ça, c'est dans la chaîne. Na ABC baké ko fin de sa question. Alors au moni question ça ba petit ba ça na armée ba musu ba ça ba policier ba ça na armée ni biso ka ba ko ministère de la santé ba sepeli na ngote ya colonel bimo mo pepe le vent ay convoquer réunion mo ko sale masiko na la crèche a bengisi to so sa merci na Dieu de ngomba o amemeli biso professeur wa saraki monument ya Lutumba. Lutumba où ils en ont 24. Aïe, c'est des dévis. Des vies, ils allaient dans ma boucle. Major Serge, nous qui l'avons fait. Le cas de Bissou. On est sur le Kamba. Batunion sur O Barouia. Qu'on fait ça quelque chose. Nous sommes un gouvernement qui est. Nous sommes un petit avion de Bisto. Même un musicien n'est pas là pour contribuer à ta 5 $. Pour Bisto, on a un petit avion, tout ça qui m'a décidé. Si on a besoin d'un bon Bisto, pour faire sur quelque chose. Le Bisto, ça, on a deux défaites. Alors, la minute où on a dévié un bon et belé photo ça là biloko mi balé statue auto ça là awa la nécropole auto banda awa après to chiter la kikwit na senga na bana kikwit normalement fallait na ba chaîne mususu pe on a été petit pas buka roté mais ba voiler yango on est mené à tenir si les ana ba chinois ou bien ba japonais ba zo ko zango ba ki na on a Japon parce que on ne peut pas s'amuser avec un monsieur comme Emelia. Nous on peut dire merci na colonel mon peuple levant. Nous on peut dire merci na Héritier Mbuki, Oyo, a Burundi peut faire la invitation pour Kabola. On a place à passer pour la réunion où ils ont tenir tout à l'heure à 15h. Tout ça, il y a un qui quitte. Oyo, Nyonso, va faire une initiative, va rejoindre le problème au peuple, va avoir contact, soit il y a eu Fallope, dans le cours, donc on va numéro. Il y a une habité, il y a un musicien pour moi, on a un numéro dans la tête. Enfin, il y a tout ça, il y a le comment est là. Il y a malamoi inauguration avec la presse. Tout ça, au moment la dimension est menée. Mais au système de la finir pardon la population, la Oyo, il est qui quitte parce que on est en net que qu'on image avait donc bah respecter vieté. Par les quitte va beaucoup en lobby, bengi biso to boyi. Alors to sengi na batona to lingi batuba no bako to kamoto. To lingi te batuba ba oh bo mutu nyonso aka batuba ko information ya ba statut to sele mena ale kana pa connaître mon peuple. Yo mo ergo lo ko sala ko kirina yo ergo ko tana bila mon peuple o so wana o ba so ko bima do so ko tigala na kuna. Parce que maintenant to pesa mo muto azana rigueur et puis on va regarder si yo le belo ni le kokuna. Combien Satuana pour reconsidérer un mot? Non, ils ont déjà annulé depuis longtemps. Donc, c'est annulé depuis le même jour le matin. Donc voilà, les gens statuent fini. Donc c'est annulé. Donc la minute pour bander les mots à zéro. Merci beaucoup, Dr. Lekana Banoko. Mais pour le nom, ils ont souhaité le docteur à la vie. Donc, bon, il y a un mouvement a tout bêté les 13 dans les 14 la béni visionnaire la maman festival qui est mené à Salaki. Il est vraiment grâce à grand peuple donc chose qui moiti au moment qu'on est Carl Louis bah héritier vous qui bah président Jacques Sou bah tu as vraiment été bah jour wana où est tout ça ministère Kester donc nous va mettre bah fa qu'on va mettre on mené nous sommes on va contre la Kester donc nous sommes on a pour Kester le bani moto na tembe akwea kinase moto na non ma mfi andolo bango isa aujourd'hui on prend pour ça le lot de ce qui s'appelle on a tembe akwea kinase donc on va Kester bon ça nous besoin Kester na ndenge batu ba mona Kester ndenge za ki envie na ndenge vraiment on a besoin na
oh basali neza ve chinois ne ve ko confia mbati ah pour le nini boye ve chinois donc basali siko pour le nini boye ve chinois Voilà, Ndoti Kolandawana, extrait, hein, il y a moi passage, il y a Bana Victoria, accompagné en tout cas toujours na Dr. Deka na plateau à Canal Kin, hein, émission, il y a Laurent Fabrice Oyo, informé na Bisope Kazali Kobela, DMTV Zali Peko présenté en tout cas tout le baba prompt qu'on souhaitait naïe disons prompt rétablissement sikawa pia zwami mais mingi les solo oyo et salibiso passi ne retenir attention na biso nde to pensa ki to ko partager ngo moke nabino comment expliquer que koki ko sala monument ya mutu pour que moto wana atikala na mitu ya batu ba ko karobosa na ETP moto aye ko sala ngwa na compétence wana ya ko sala yango te au lieu abimisa un congolais ya inde ko bimisa un chinois soki pe japonais oyo binomo bolandi ndenge Bana Victoria baleli wana pe oyo babimisi wana ezali vieux chinois netika ko oyo Kofi Olomide Mopao ayembaka ezala rien à voir avec King Kester MN. Est-ce que King Kester MN ressemblait à un asiatique? Est-ce qu'elle a que ressemblait na chinois, a que ressemblait na japonais pour que moto a sali œuvre wana et koka kozala lolenge wana? Je pense que c'est en quelque sorte une légèreté na initiative et je mis l'initiative moko louable moto a joué en c'est vrai à tie bambongo naye mais il lui fallu à koka ko s'entourer na batu oyo bazali une expertise ba yebi pour que statut bazali ko sala et correspondre pe na image ya mutu oyo bozali ko honorer parce que wana finalement et bimi lokola ezali ko finga King Kester mena bobi ke yemoko paza ki mutu ya babuda aki mutu tu ya scanten bobi ka na scanten wana za mutu ozo ba posture moko boye ya ko bude wa ko ndima eloko nyoso tuté donc soki azala ki vivant et que loka bongo salema ki pona artiste moko munene oyo akufaka avant ye King Kester alanga sur terre te alanga ka telemela yango ndenge toyebaki n'avait pas la langue dans sa poche, c'était quelqu'un oyo ayebaki ko telemela makambo quand il s'agit akoka ko telemela yango. Donc voilà, moi loko espèce pas si vraiment na bana ya Victoria o ba sepela ki ko se retrouver na kikwite pona ko honorer leader na bango oyo atika bango pe o bango bazali ko continuer ko bunda malheureusement o bango ba ki ko kuta kuna ba kuti statut qui ressemble plus à un vieux chinois plutôt que ressembler na King Kester MN et puis si pas si. Mais heureusement bango ba croiser ba brater bazali ko continuer initiative wana ya ko zoasiko makambo en main de sorte que bango moko baye ba ko reproduire ba statut wana au moins deux au moko ko zala na nécropole entre terre et ciel hein, na cimetière pa wapi ba kundai awa na Kinshasa pe mususu et ko zala érigé kuna na Kikwite. Nous espérons que cette fois-ci nyoso to ko sala manandenge ya malamu pe na bateau ba ebi misala wana mboka na biso za mboka moko ya ba talent ya usakanate surtout na domaine ya art. Donc on ne peut pas kobimisa babiloko ya lolenge wana o ezali ko pesa batu pasi oleke batu basepela na tango bamoni yango que moto bango balingaka mingi pe apesaka plaisir na ba mélomane congolais pe africain bozomona susu image na eme wana pesi pasi pe réaction bana Kikwit oyo tolandaki pe déjà na ba média pe na ba réseaux sociaux notamment na nzela ya bosolo na politique Israël mutongo mbo ebele en tout cas batomboka ki balobi ki bango bamona ki wana ezalaki en tout cas King Kester MN ate kwangolo zon sauté atari wambite ezalaki yete ezalaki en tout cas un chinois soki pe étranger make lukani na Kikwiti to yebite. Donc voilà les solo tonga to kabola muke nabino tokomi vraiment la souka soki bo sepeli botike na biso moi like mais bo s'abonner pe na chaîne nabino DMTV bo sanate ko partager na biso makanisi nabino na nzela ya ba commentaire hein bo sana pété le sous ko activer notification ce que s'abonner au cliquer car na cloche ko mona e ko bima et ko permettre na yo au rater le sous-souté ba prochaine vidéo to ko mettre en ligne pour nabino. Merci encore une fois nabino to espérer qu'on retrouve Bino très prochainement avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien, DMTV vous dit au revoir.